accueilli on a deuxième gourou na yo lobi ba toucher que Félix Tshisekedi pour ton information yo journaliste d'investigation. Vous évitez que Félix Tshilombo va s'accoter. Vous évitez que Kondo Tshisekedi na kata ba loge ya ba société secrète. Na mutu aza na kata ba loge na ba société secrète. Na mutu azo ke na mamba osambe na yo aza na ba société secrète. Yo yebi ngote. Soko éviter je répète donc. Merci Bandeko Banso tokutani sous le long d'émission to benga ka porte à porte. Mikolo boko kamwa pourquoi na lingi mingi tata oyo pona tuna mituna pamba te émission na biso to benga porte à porte nazala kalokola témoin de Jova nazo tambula porte à porte na lekaki mina zongi sous na porte ya monsieur Philemon Makeleka pamba te longi mezali bato yo bazoloba masolo ya Congo mais tuzali na mwana moko na kati na mboka Congo Kinshasa azoloba ikolo na missionnaire mbanda zamokwa tobaki tokotika su pepe na biso na longi mate pe na molilité parce que bato wana bazozwa kanyaka bazopesa bango mwa ba 200 € po baboma etumba oyo bakokate tumbese ko musika pamba te bazosala mosala po bapaya bavana na mboka mais biso mosala na biso ya ko éclairer bana mboka mpe ya kokangola biloko biso ya mabeza na miso ya bana mboka yango toye na kati na émission to bengaka porte à porte elongo na ndeko na biso Philemon Makeleka komi bizaleli na kolingana pesa ye mbote yepe ami yambula botokota tina ni to elibino émission ya lelo ndeko Philemon Makeleka bonsoir. Bonsoir papa Libita. Na yeli sous lelo komo mikolo boko kamwa pourquoi na lingi mingi tata oyo pona tuna mituna pamba te émission na biso to benga porte à porte nazala kalokola témoin de Jova nazo tambula porte à porte na lekaki mina zongi sous na porte ya monsieur Philemon Makeleka pamba te longi mezali bato yo bazoloba masolo ya Congo mais tuzali na mwana moko na kati na mboka Congo Kinshasa azoloba ikolo na missionnaire mbanda zamokwa tobaki tokotika su pepe na biso na longi mate pe na molilité parce que bato wana bazozwa kanyaka bazopesa bango mwa ba 200 € po baboma etumba oyo bakokate tumbese ko musika pamba te bazosala mosala po bapaya bavana na mboka mais biso mosala na biso ya ko éclairer bana mboka mpe ya kokangola biloko biso ya mabeza na miso ya bana mboka yango toye na kati na émission to bengaka porte à porte elongo na ndeko na biso Philemon Makeleka komi bizaleli na kolingana pesa ye mbote yepe ami yambula botokota tina ni to elibino émission ya lelo ndeko Philemon Makeleka bonsoir. Bonsoir papa Libita. Na yeli sous lelo komona yo na tuna bituna nikolo na ndeko moko tokotanga komona eta ngonga koya mais yango na lingo pesa bandeko mbote bongo tokota pa na émission na biso ya lelo oto benga ka porte à porte. Merci papa Libita. Boye na yo boye malamu d'abord. Et puis na makambo ya Congo ko hésiter te l'air nyonso oyo ozana posa na ngapo na mambo ya Congo eza ya yote Congo eza ya ngate mais Congo eza ya biso do soki yozo nyoko maposa la ozo déplacer pour komona ngapo na yamba yo pona makambo ya Congo naza kaka disposer l'air nyonso koya nazali do bande ko balandi mbote na bino nyonso soki tozo tika mayo to ko sala pona bokutani boye papa Libita zangi misala ya osala te to azangi makambo ya osala te mais soka zo ya koluka biso bo azo tambola pona susi ya Congo yo pe ndeko oyo kolanda biso lata susi wana luka pe sikani yo ko pesa maboko posala mbote na bino nyonso botika la kimia bolanda biso na poko ya lelo nakati boko yamba biso na bandako na bino. Merci papa Libita na zonso. Merci bandeko boyamba biso na bandako na bino bozela boyamba biso pa bate soki bomoi tozo ya tango nyonso vers bino bandeko bitumba liboso ya makasi banguna batie liboso na biso na bino ezali mensonge na nzela ya communication. Alors biso tozali wana pona ko détruire mensonge ko zongisa bino na nzela pamba te arme ya liboso bazo utiliser et pa ya ba naïf ezali mensonge na nzela ya nini ya communication. Lelo bateta ba mama bandeko be bate balobi le monde est comme presque un village biso to comme na mboka moko mboka ngo ezali nini na ba réseaux sociaux et ma communication ya lokuta ezokota na ndenge yango tolingi lelo to meka ko recadrer bato bazobunga nzila na mosala monene oyo missionnaire mbanda zamoko atumba leader ya Pariko pe président ya Pariko mokonzi na résistance azali ko sala po lobi yo na ngato zwa kimia to longwa na bosoto yo lobi biso na bino tozonga bana ya somi babenga biso ba congolais bana ya somi ndenge tozalaki il y a 20 ans il y a 30 ans passé ndenge badai ko benga bazairwa bana ya somi batata baba ndeko na lingi avant to banda émission bokoye batina nini lelo na komona
papa Philemon Makeleka mpo amikananu kotalisa biso pe kozokisa biso na nzela bolanda elema ya mwana mobali na kombo ya safu oyo bazali koutilize na mboka Kinshasa, safu oyo azali kobundisa bato nyonso, safu oyo mpona nga namoni azali moto bazali kobenga moto na Goma to moto babengaka un fou en liberté na kalezali so bomoni fou en liberté faut kanga eko kena ni mbango na kinkole na ebite lokola ba Rwanda bazwi somboka est-ce que CNPP ezali kaka soki ezali moto oyo penza azali esika na CNPP alors bolanda boyoka bosima tokena mituna epai ya ndeko Philemon Makeleka bokeba bazolinga ba diviser diaspora. Non, ils ont déjà divisé diaspora na munition. Ceux qui diaspora o bazo comprendre te soki yo mutolia ozuli bakwa kozo ya kolia mozo mene vi lokola nyama iza malédiction yo na famille na yo. Ngwanda nangana lo balikamo pona Ngwanda. Ngwanda carrière c'est sila. O asala gane za ba finiti da vie. Ozola na ngai. Soto zuma kambi ya mboko. Ngwanda binaza mtakoloba. Ngwanda koloba na mboko. Il y a une conférence, je vais animer des conférences pour te déstabiliser. Vous attaquez intellectuellement. Intellectuellement, on a la discipline mon côté. Dans la discipline mon côté. J'ai lu son travail à licence. La fragmentation métaphysiste, c'est Emmanuel Kant quelque chose de pareil. Intellectuellement, Ngwanda faut détruire intellectuellement, mais place qu'on a détruit Ngwanda ma casse, ils ont moralement. Yewana, la personne a la moralité douteuse. Ah, ça l'église, ah, ça l'église, elle a mon bout à l'église. Bon, même l'église n'a pas tout point. C'est le mal de ces pays. Le Ngwanda, comme leader, c'est parce qu'il y a un vide. Mais toujours combler vide, Ngwanda, voilà, merci. Ayat, Aya Bunda Bitumba Awat, ce qui est plein Ngwanda, Aya Bunda, Awande, chaleur et zande Awa. Na pote aux Akurozolia, pour Yarolia, lui agit avec des ouvrages, ah, c'est la pause au ouvrage, ou toujours préparé ton comment. Moralement, c'est une personne qui ne peut pas prendre le leadership Namboko. Nana revoter Ngwana Namboko. Nana revoter Ngwana. Donc on a ça les abats gymnastique et comment être moi vie. Et là on sait pas moussa les athées. À quel internet à comibo, à quel internet à comibo. Vous avez des fins politiques. Non tu veux pas des fins politiques. Ngwanda peut c'est un défunt politique. Voilà. Ngwanda l'art peut vide. Ça son l'art. On dit que mbongo za na sukate. Soki Ngwanda obna ndofana libulu mbongo lilo akomokelela bongo chibala wazozoneka ya mukie ya 3 jours soit 4 jours ozolanga. Donc nous disons à Ngwanda beaucoup de respect na combat autozo mené. Tu n'as rien à voir avec ce combat. Moi je peux pas mener le combat avec Ngwanda. Bah dois mener le combat bazaba naïf sont devenus des donneurs de leçons aujourd'hui. Ici je cite Ngwanda, Honoré Ngwanda. Ozolanga. Donc kemba surtout na mba Félix Tshisekedi yo Ngwanda ba diaspora ba yaki wana pona ko menacer Félix Tshisekedi boza bata supu to yebi mambo kanya ke zo ta batindeli bino yi soni bona malédiction ko sakana te ndeko Philemon Makeleka to uti kolanda mwana mobali yo pona ngai na zo benga un fou en liberté azai ko lo bazo misiri ba lo balaite azo ba makambo susu oyo azo maîtriser te. Pona yo olandi bilini na ye olingi oloba nini etant cadre ya parco pe bakongolo batemi obaza na cadre ya mboka lelo ndenge mboka eza na maboko bapaya loba no nini okoki koloba liboso ndenge omoni réaction na ezali na video omoni na mwa elema ototie ya mwana mobali oyo azali koloba nazotoka partout lokola gambala uti na nsambo. Merci papa Libita nalandaki ye pe tuuti kolanda lisusu elongo na yo ya solo papa Libita. Na kosenga d'abord bolimbisi na bandeko batali. Bandeko batali o bokotala biso bozala surprise. Po mingi ta mususu babuloba. Pona nini bolandi moto di boma. Pona ni bolandi po bakulutu na biso ba yebisaka biso ete. Soko lingo landa moto di boma yo lata bilamba. Soko longo li bilamba bakomona yo ndenge moko na ye. Mais kaka bakulutu na biso baye ko comprendre balobi na biso lisusu boye. Soki moto liboma abeti yo pe beta e makasi okomona kokima. Mais soko kaka beti yo kimi abeti yo kimi alongo li bilamba yo kimi a comprendre moto na kimi sake na olongo na bilamba. Alors ndeko oyo safu ezaka ayete. Ndeko safu na bandeko nyuso bolanda biso tokotika susu makambo eleka te.
Papa Libita. Mais Honoré Ngbandaza moto. C'est vrai qu'à l'idée, maza moto. Azapena baleki. Azapena bana. Oto panzani na mokili mobimba. Doto ko tika kate tango nyoso, tato ya biso, kuluto ya biso. Na moto ko sakana ete asakana na ye. Allo partout en Amérique babima mais Honoré Ngbanda na Angleterre Honoré Ngbanda na Belgique partout tina Kinshasa allo tokotika souti do bande ko tala tina to zongi tango Messi Libita Papa Libita ayelinga na tali yango na bite to zongi sai na nzela na tali cassette na yo na tali maloba na yo allo Papa Libita safu na lingolo nda biso malamu na ba dire na yo na ba propos na yo alobi ete ako déstabiliser mais c'est Honoré Ngwanda intellectuellement sur le plan intellectuel et puis sur le plan moral Babiloko a déclaré en wana a déclaré que monsieur Honoré Ngwanda azali produit fini c'est un défunt politique ce que biso toye poto to la kisayo to zongi son nzela to la kisayo ete ceux qui osent prétendre que vous avez moto ya mayele, vous avez moto ya mayele, vous êtes impressionniste. Toko la qui soit yango tout de suite. Donc toko kabola pe biyano na yo na ndenge yo bandelaki. Toko banda yo sur le plan intellectuel. Ngali na banda yo sur le plan intellectuel. Banda sur le plan intellectuel, banda ko balaye, mais bate ti azali wana balobaka ngonga nyonso na nzungo ya monene. Soko batie mwana ya soso ya moke mais so nzungu etondi mama azana si azo défendre banani pas sima banani est-ce que bato ndo batindie okobanda na ye to okobanda na mama ya soso affaire c'est parce que azo sala mupambate azu kaniaka azu eloko olingo banda na ye to na mama ya soso ozana raison Papa Libita na kosangisa bango nyonso eliko loba boyi na suka ya ba déclaration na ye to ya ba propos na ye alakisi bato ba oyazo défendre pour na suka lobi oyazo kopsana monsieur Honoré Ngwanda na suka lobi be monsieur Honoré Ngwanda ko meka na Félix te OK donc maman ya soso za Félix maman ya soso ezali famille wana ya IDPS donc en commençant par Félix mais mwenga na ko remonter encore plus loin en tout cas bande ko batali bolimbisanga po na landaka moko na monaka ye safu mingi na kolakisa ye lelo ke arezonaka c'est-à-dire terre à terre et puis azana boyebi te makambo ya Kongo ayebi yango te soka yebaka yango asi akoma même na niveau loba c'est-à-dire Kongo eza na chance ya kozwa Tshisekedi to ya kozwa IDPS nzoka na bato bayebi ke Kongo eza na malchance ya kozwa moto lokola Tshisekedi na olatisa na oyebisa PIDPS un pays d'EPS. Ok. Ndeko safu. Yolobi oko déstabiliser mais c'est Ngwanda sur le plan intellectuel. Donc yone mutu baké qu'on soit culturaliste azo tout monde na enthousiasme nyonso. C'est-à-dire yonde mutu oko déstabiliser mais c'est Honoré Ngwanda sur le plan intellectuel. Mais safu, soko oza entouré na bato yo baza mwa mayele. Soki ti lelo depuis vidéo wane bimaki soki nan baye ko mona yoti pour baye bisa OK leki au BBC alors yeba koza mal entouré na ba propos na yo moko na ba propos na ye Papa Libita landanga safu landanga bande ko balandi botali vidéo oyo et puis bolandanga na bokebi na ba propos ya safu alobi na banda d'abord na guru na ye OK safu Monsieur Tshisekedi azaka leloko moko oyo alekeli monsieur Honoré Ngwanda so yebite ngana so yebiso ezaka âge ah bon ezaka âge eloko monsieur Honoré Ngwanda ko iko wela tena monsieur Tshisekedi ezali droit de naissance mbotama na l'air ya bandaki mosala mais elobi ti que pour monsieur Etienne Tshisekedi abotama ki avant monsieur Honoré Ngwanda c'est-à-dire mais Honoré Ngwanda ko likaye na mayele était sur le plan intellectuel c'est faux archi faux ozolandanga safu landanga madame mais c'est Etienne Tshisekedi aza licencié asali 4 ans na Louvanium licencié sans thèse il y a 4 ans une année à licence mais il y a sans thèse
bangona bakengo wadundo nzela moko donc sans thèse a défendre rien azana thèse ya ko défendre te pour asala yango te kende ko vérifier. OK. Tokena likambo ya mibale pona d'abord na la so grandeur ya sur le plan intellectuel grandeur ya Monsieur Honoré Ngwanda par rapport ya Monsieur Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi waza licencié en droit oyo toyeba kibiso na mokili mobimba mais lelo atiki biso akei ata elembote ata ouvrage moko te elingo laksa na ye Monsieur Tshisekedi na bino batu bo entouré qui tous les intellectuels obo entouré qui Monsieur Tshisekedi zéro. Donc il était mal entouré. Mal entouré. Alors nul. Pour M. Tshisekedi a tiki ba trace sur le plan intellectuel là. Ah on a poto au monde que même président il y a ba mboko moni sima ya kosala suka ngo il faut atika ouvrage comme mukanda la majorité. La majorité. Génération oyo ya sima ba mona quand même makambo eleka ki na passé batala ndenge ni kinganda diriger pour na kosunga génération ezo na sima mais M. Tshisekedi atiki elo côté le lobino ne mutu bokomi kolinga boko mbangu mbangu metanga azalaki de son vivant pona nini bokomaki bino bozaki pembe na soit disant yo safu mutu ya mayele ozola nanga papa libita monsieur Nkondo Tshisekedi azalaki na Paris na bosani année ba poser question yo licencié en droit pona nini ti lelo au comité ozo komate. Réponse à M. Tshisekedi alobi et bon on a si na kufi nana yebisi bino ke nango komate po nazana vivant mais le ndo tolo ba Nkondo Tshisekedi tokomo bengena Nkondo M. Tshisekedi a comité sur le plan intellectuel et loko nini oyo oko défendre ya M. Tshisekedi mais pas gourou et pas ya gourou na bino et l'autre côté na kiti na muto yozolo ba ne touchez pas à Félix. Safuna yoki omawa na koyoka yozo meka ko bima lokola okoza na mwa mutamayele koleka Félix mais Félix azo memo na matoyi boyi azo memilo boyi na matoyi mais c'est malheureux yo na koyoka yo okokai ko saline na sima ya Félix Tshisekedi ni Moïse c'est un primaire d'ailleurs alors ça faut on a lingi obimise la biso biographie totale la CV. Il y a M. Félix Tshilombo. Pour total la étude faite na ye. Bimise la biswamo. Alors, ce qui sont na bina kitana yo, pour yon tolbaki na bandina na ba guru na yo o yo comme ça pour comprendre que baza pembe ni ya monsieur Honoré Ngwanda te, ce qu'on a kiti na yo. Oza intellectualité. Débat ba intellectuel les arabes était tigana laksa yo. Comment muto yo moko zoloba o bombite, o lobi ko otanga ba travaux na ye. Yotanga ba travaux ya monsieur Ngwanda. Est-ce que monsieur Honoré Ngwanda a kotanga ba travaux na yo? Ça c'est une question à poser. À monsieur Saf. Yo ok kelasi monsieur Honoré Ngwanda a silisi na 1972. Yo na ebite so kita wana so bota makito na no bota miti. Landanga bien papa libita Safu landanga bien bande ko batali bo landanga bien bino mutu bolandi vidéo o ya Safu. Safu to yebi mbula botamate na yebi même pas soki na 1972 Safu ase abotamaki wale komi question mark ngeba lobaka mais Safu kanisa depuis 1972 tiyo Safu tanga classe oya kokoma tina université mais au coup de travail ya mutu esilaki na 1972 et nous la que travaux on les a efficaces na kenda université. Papa Libita. Et les gens qui travaillent, les travaillent à pamba te. Et monsieur Honoré Ngwanda a distingué. Na luvani mwana. Yango moni même si maya kela sine kaka na 1972 Safu mbala moko ba retenir professeur assistant. Safu yi bibliothèque na nyos. Donc sur le plan intellectuel, Safu kogi koya ko mekana na monsieur Honoré Ngwanda te. So batu ba lobi na yote. Alors je regrette. Alors balingi yote. Si qu'on tokei na ba ouvrage. Ça faisons promettre bateau. Ça faisons promettre bateau basé là ba ouvrage oyo koma. Ça faut si c'est que là simbara banambulani. Sur le plan intellectuel, n'enga loba c'est-à-dire na ki loba neti ndengini. OK, pourtant on loba sur le plan intellectuel bateau mingi ba comprendre te. On moni un bon joueur. Même alingo ya ko régner na période na ye.
a minimiser le travail un bon joueur à tirer au salaté. La plus simple, tous les gens na Messi, mais à minimiser Maradona. Alors que Maradona est l'autre côté. Vous avez au moins le premier gars sur ça faut salir à moi. Si c'est vrai intellectuel, mais pour nous intellectuels, tous impressionniste. Messi a beaucoup minimisé Maradona ni Pelé. Maradona a beaucoup minimisé Pelé. Si on va tourner pour la Pelé, non, c'est un grand joueur. C'est un grand. Si on Ronaldinho, merci. Messi a beaucoup minimisé Ronaldinho. Si on va tourner, c'est un grand joueur. C'est un grand. Au moni, mais nous avons Pelé. Comme on dit, on gafo kaniso yebi, nous sommes à l'autre côté. Maintenant, il y a la tsayo mais son déjà en 1993. En dehors, il y a un ouvrage, nous sous par exemple, il y a un ouvrage chrétien, un livre italien chrétien. Oui, bon Zambé. Mais nous sommes déjà en 1993. À comment qui déjà livre, on va à la problématique de la souveraineté dans les conférences nationales souveraines de l'Afrique. En 1993, on a habité sur le livre. Et lundi, à Ekokoma, l'Afrique, démocratie piégée, ouvrage nous sous. Et lundi, à Ekokoma, transition aux Zaïre, long tunnel, Transition aux Zaïre, long tunnel. Troisième ouvrage. À Kiti, à Ekokoma, ainsi sont les glas, Yamoy. Ainsi sont les glas, Yangoyo, et Tamboli Mokili Mobi. Les derniers jours du maréchal Mobutu. Et Souki Wanate, Ayekokoma, un crime organisé en Afrique centrale. Et Tamboli Mokili Mobimba, dans l'université d'Afrique, même na Kinshasa. Alors Daniel Safo, on a malhonnêteté intellectuelle. Il y a Osakanate. Tu es malhonnête. Na Osakana Moutouaboui. Livre ba professeur na université Bazo Luka ya Afrique Mobimba. Et Souki Wanate ayeko koma na Patrick Mbeko stratégie du chaos et des mensonges. Si comme muto sa komi ba ouvrage belé bongo yozo linga okoma nano comité to yebi pété makambo ata moi bouclette ya pas c'est toujours un problème sérieux. Moi, bouclé, tu as 50 pages dans nos comités. Aux unions sakana, tu as ouvrage à boy. Et pas à battre. Ça fout. Toi, tu te dis que yo, tu te prétends que tu es journaliste d'investigation. Alors, ça fout. Mais ça, c'est grave pour la vie de Congolais dans le titre. Mboka na yo, ils ont souffrir. Ça fout m'konini. D'abord, ils ont vivre sans électricité. Aux gens a courant ou ça c'est pas de ta faute et ça système les lots forcé bino na ba obligé bino na mboka internet tout rien aux gens na ngote na ndako je ne pense pas. Bon il y a pas longtemps na mona qu'une interview mo bazo trouver téléphone bien ça même na téléphone té. Ah bon mais je te dis ça dit couper na reste à monde. Mais ça mo bibenga journaliste d'investigation. Ah ça la on ozo sala ndenge ni na ba condition nini. Et loko nini eux aussi ont investigué pour ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo. Mais nga na relation avec loko. Dans la journaliste d'investigation, Charles Onana, un Camerounais, Charles Onana. Mais à sali banquette, à sali ba recherche, à investiguer, à faire ouvrage oyo pour ce qui se passe au Congo, na mboka na yo, un Camerounais pour na souci il y a Makambo, il y a Afrique, Makambo, ils ont ça na Congo. Voilà un journaliste d'investigation. Tu vois, au moni. Donc, bah, titre, nous sommes au PSA. Ça dit, osa 10 000 na esprit. Nous sommes au Katana, au Bébélé, osa Mounene, Sakane laka bateau, osa Sakane laka bateau à Kanyaka, osa Lobawana, bateau à Kanyaka. Donc, sur le plan intellectuel, na outi déjà pour l'action que osa est l'autre côté. Yo moko so lingi sala honnête vanda on comprend que tu n'as même pas ma NG pour mi kokanisa na océan mais sonore ngwanda c'est un océan on a level na yete imaginez yo na 1972 72 mutu sa silisi kelasi mais yo yeso na safu tango ko zonga poto ozela yo
tango kozonga yebisa biso yo lekaki na luvanium na aneni totala écart ya yo na Monsieur Honoré Ngwanda oh yo ketiko kene kotanga ba travaux ya Monsieur Honoré Ngwanda travaux na yo lobi pe sima na yo bana bakolobake batanga ki yango to Monsieur Honoré Ngwanda yo zolobake produit fini yo akotanga travail na yo mais c'est finalement quelqu'un tant que ba produit fini na papa libita na ozongela na likambo azoloba ke Monsieur Honoré Ngwanda fait na lina laksa yeke tozaka na mambo etele intellectuel tango ozoloba na biso sur le plan intellectuel yo intellectuel safu yo intellectuel tokini malembe penza safu yo intellectuel Monsieur Honoré Ngwanda produit fini Monsieur Honoré Ngwanda des faits politiques merci mais safu na 2011 yo kine pardon d'abord il y a une question. Sur quelle base, en fonction de quoi, a-t-on traité Monsieur Honoré Ngwanda produit fini, taux de fin? Sur quelle base? Zongo yeb sa sona ba base ni. Aujourd'hui récitant no c'est un produit fini. Maintenant l'ina yeb sa yo, so toke na âge. Sur le plan intellectuel na la question déjà. D'abord sur le plan intellectuel muto assis la raté. Oui bien sur le plan intellectuel, un intellectuel assis la raté. Na poto tozo mona batu baso koma, mona mukolo me baso continuer ko koma, baso continuer ko enseigner, baso continuer ko pesa expérience na bango pa baleki. Pardon na quand on m'a battu de ko vraiment makeleka. Oui papa. Pona ba congolais ba yeba de autour ba. Maele si la raté. Si la raté. Même motoko mo bangé. Baso pesa poto la kebiso toza batu na école. Toza na ndenge mo. Toza na école Monsieur Honoré Ngwanda. Toujours y a la référence. Toujours la makarabala te. Oyo Al Gore n'a dit ce qu'on bien livre le futur. Al Gore azaki vice-président ya États-Unis d'Amérique. Na tango ya Bush, vice-président. Mais tango asisi musala komi. Mais makambo ya komi pe makambo mboka na biso Congo. Ndeni kanambe poli kanambe ya Joseph Kabila ateki espace ya Congo. Est-ce que mais c'est ça foyer bien ça tangi mikolo. Est-ce que na Kinshasa librairie ça? Ça aussi c'est une bonne journaliste d'investigation. Est-ce que la Kinshasa librairie ça? Intellectuel. Est-ce que Kinshasa na toujours ça la politique au ba kosa ki biso lobby. Le lo ba kosa biso. Toujours luka ba référence te toujours luka na source te. Ce qui va lobika ya za danger tu sais que hier dans ça. Allez biso nyo soto landi. Ah licencié en droit ya za licencié en droit taleki ya za te ko kosa biso te. Wapi thèse. Yele biso thèse. C'est bon papa libita. Mikanda ezali tozali kokoto partout esika bato ya mayele bazokoma makambo ya mboka ya mokili ndenge etambolaka e biso pe tozwa connaissance pour la référence ezali tolakisi ba livre ya Monsieur Honoré Ngwanda tolakisi yo ya ndeko na biso Charles Onana oyo azali journaliste ya investigation et pour la livre musu po tozana moto ya Monsieur Honoré Ngwanda net la problématique de la souveraineté ezali ebele tolakisi il y a même des Congolais il y a même des Congolais bazokoma. Oh, tato a combien libiso the world yeah. The changing human geography of Congo. Ndeni bazonga ba changer Congo na mandoki pe na koboma. Ndeni ba bombi secret makambo ya Congo. Ndeko la biso kombo da ye amba wanzola. Anuka ngai papa libita nazolanda radio télévision bendele. Alors bosali musamu neni bosamu musamu neni surtout na sima Monsieur Honoré Ngwanda zaboko atumba ngape na komi mukanda. Saf groupe leader na yo soki a comité au moins entourage na yo entourage ne boko comment pour la saké aza entouré na batama boutika ba trace mokili tozoleka bato bazoleka mais ba oyo botika la libela alors tawo yo zolo bako déstabiliser leader na biso Monsieur Honoré Ngwanda zamoko atuba nazoluka na côté ni akeka nazokisema merci papa libita safu olobi na biso Monsieur Honoré Ngwanda produit fini landanga malam nazokamwa yo un journaliste d'investigation a ko ignorer agent de sécurité agent il y a renseignement et en plus Monsieur Honoré Ngwanda za officier supérieur il y a renseignement et le mot là qui sake asa ko détenir ma information italia ya mboka na yo Congo non c'est pas mboka ya mokili ça dit soko tala Charlonana préface ne au monde ya Monsieur Honoré Ngwanda donc le mot là ça soki yo nous avons tamaye le lingo koma mais sur mboka na yo Congo mais bateau yo Congo poussa na pena bango pozwa makambo et ça va lokola Monsieur Honoré Ngwanda
mais sur le plan intellectuel nazalo kaona ezolingo latsaki culture intellectuelle ozano na ngoti ozolingane on impressionné ba congolais que yo intellectuel nazonga no sikoke na likambolobi a produit fini papa libita safu intellectuel safu jeune na 2011 candidat au safu ayaki ko pesa support na ye ko support ezaki na monsieur Tshisekedi azalaki na âge nini wana ok na en fonction ya âge comme si nga traité mais son oreille banda na âge donc d'abord na 2011 monsieur Tshisekedi monsieur Tshisekedi Nkondo Etienne papa Etienne azalaki na âge nini akufi na 84 ans les autres na 2016 2017 2011 donc tolongoli 6 ans donc 4D azalaki à peu près na 78 ans 78 ans mais ça faut bien qu'il y ait produit finité. Mais nous avons mais son oreille banda même 75 ans nana kokisi ya moti. Auto 71 ans il y a pas longtemps. Wana nazolo benayo nazota la ba fond sur quelle base à peu près yo ko benga mais son oreille banda produit fini. Tant son ndolo ba na âge na kelon na âge na le silité. Mais c'est ça faux. 2016, Tim Kondo Tshisekedi a tiki biso na 2017. Si c'est vrai, moi na ndeke Kanambe a organisé qui ba élection, mais c'est Tshisekedi a tiré constat sa congrès pour préparer mo kitani na ye na 2016, avant 2016. Et moi là ça yemo comme tel ngao président, alga sous postuler la présidence. La posala nga d'accord. Ça faisant nga d'accord. Jusque là mais c'est Tshisekedi a coufi na 2017. Élection ça qui prévu na 2016. Et nous là ça soit Tshisekedi ça longwaki, Kondo Tshisekedi ça Waki, on a préparé déjà congrès à partir de 2014-2015 pour présenter Mokitaina Yeyo, on a postulé en 2016. Mais quand tu sais que ça la et nous la Sanakata IDPS, ce qui est élection ça en 2016, donc on a bon même sous Etienne Tshisekedi na âge ni 83 ans, 83 ans quoi confine à 84 ans. Ah bon. En 2017, donc na 83 ans. Donc ça dire Nkondo Tshisekedi na 83 ans on a yo aza produit finité mais mutu aza na 71 ans aza produit fini mais tant que produit fini yazo benga na âge nazo kene na moko na sur le plan intellectuel tout là c'est déjà sur le plan intellectuel mais son neurone banaza à cause de la produit finité na ito sozo comprendre donc on est pas sur le plan moral pour y aller likambo ya moral donc kenango mais c'est ça funa bande ko nyoso bolanda biso makambo to lo batozo finga moto te mais toujours la réalité où il est qui na kati na mboka na biso bande ko ba congolais bolanda biso na bokebi s'il vous plaît pardon bo tenir biso rigueur ma bête mais botala ba propos au moins no a uti ko loba na tata munene lokola misonore ngwanda na pasu azali ko bunda na bo butu mo ipona ko longola Congo de siko ezali botala mo mwana wa muke oyo aza ko promettre que a ko déstabiliser. Alors, tout le monde a dit H. Donc, déjà, on a la chose que sur le plan intellectuel, on a nul. On a nul. Pour même si les gens qui ont dit que vivant, espoir non pas il y a Tshisekedi, il y a Moulumba. C'est-à-dire que quand on a une photo, attends, mais Tshisekedi, il y a aussi les côté problème na yo. Pour ça qu'on a une photo na ye, na violation une photo à repier à Moussala. Donc, bah, pesa ka Kondo Tshisekedi, ata asa lembi na ya osa le lo côté, mais ça la ka ye pour na kozwa musala. Problème na yo yangwana, nazo ye ba makanisi na yo. To leki siko. Mais sur le plan moral. To komi sur le plan moral, ça fou landanga bien. Tozo kene na malembe. To komi sur le plan moral. Oyo prometa ki journaliste na ko déstabiliser bien sur le plan moral. Et l'autre liboso bandaki sur le plan moral. Oui, l'autre liboso bandaki zakini. Ah bien ça l'église. Alors bi mesonore mbanda, mbanda, au sala ki église awa. Ah bien camarade. Loka camarade na yo. Au sala ki église awa. Pona nini kuno ke sa l'église. Ah papa libita. Safu. Au moins mesonore mbanda sala ki église na Kinshasa. Menga nina répondre yo. Ko sa l'église. Côté ya Marubanzambe je pense. Ezali ka mabete, mais tika na yebisa sur le plan moral. Na okeno malimbe. Soko yebite guru na yo nzamba limbisa ye nangapo asa kei tozana makambo to koloba parete mais toza quand même na réseau quand même to redresser moi vérité yo yebite ke Nkondo Tshisekedi bato groupe de Mbinza oyebi angote na baonzo ba mobutu ba nyoso ba mobutu groupe de Mbinza na primankuru azali muta ba société secrète yo yebi angote soko yebite je regrette donc ozana dimi en esprit oyebite ke Nkondo Tshisekedi na kata ba loge
ya ba société secrète na mutu azana kata ba loge la ba société secrète na mutu azoke na mambo sambela yo trouver na moral ya bien na naza immoral na moral na ke yo na deuxième gourou na yo lobi ba toucher que Félix Tshisekedi pour ton information yo journaliste investigation o éviter que Félix Tshilombo sa continue na franc-maçonnerie pour ton information ngala za ko apprendre yo o éviter que Félix Tshilombo a sa adhéré na franc-maçonnerie. Est-ce que Azan a distribué aussi l'investigation? Problème soit en gros. Tika to pese titre li ba kongole ba linga moti ngaruwa ngamo konzi ngapoyi tika to pese journaliste d'investigation pour ton information. Nene soke Félix Tshilombo iPhone Félix Tshilombo a déjà na carte à franc-maçonnerie. Alors moral ya ngwana zo ba personne morale ye wana o yuzo mona que yem taza personne morale on go comparer on go déstabiliser mais sonore ngwa pour aller pour l'église tokei au moins mais sonore ngwa ndasara ki église na Kinshasa église ya locale tamso na Gombe na église na Gombe entourage environnement ba bazo kota wana be ba bazo uta na kati ya Kinshasa momwe lelo mais sonore ngwa ndasali organisation nene otozo benga apareko na mokili mobimba na ngola batapareko bazali na Kinshasa place boza batapareko bazali boye bakate na Afrique du Sud bazali na Amérique bazali na Canada bazali na Australie bazali soko lingo tia apareko na église wa salisa ki pona eloko nozo mona une grande institution pona ezani omoni yone mutu asupu yo mutu asupu na la sauce ko likamba supu na bandio na likamba supu oyo zoloba. D'abord, avant qu'il y ait un soupe, pour toi, on a un plan moral. C'est le plan moral. Ozobenga biso ba diaspora a démontré aux ingrat. Non, aza ingrat. Non, va opérer le roni na santé on a zomoni na. Ah bon? Ah mais je regrette. Sur le plan moral, tant que vous avez dit soupe, est-ce que vous évitez que vraiment mais soupe oyo mo ba ya ngubu ya ngando? C'est un conduit de Tshisekedi. Alors, il y a une histoire. Vous pouvez l'histoire. Ah, mais papa limite. Mais, alors, on a tout ce qu'elle a dit. Il faut l'accent. Nazo yebisa yo na peuple bolanda. Vraiment, toi, soupe. Et en conduit de Tshisekedi. Moutou soit koufi balbaka malamu pan pona ye. Bande ko limbisanga. Mais ça qui n'a biso Congo. Loka malédiction to malchance to en conduit de Tshisekedi. Pourquoi? Conduit de Tshisekedi. Bisalelika ko Tshilombo azui. Kondo Etienne Tshisekedi na Mobutu na Butu ba camarade. Mutazo ya kotika ba mbongo ya Kondo Etienne Tshisekedi professeur Vundwao azaona na Kinshasa na cité comme on aza sénateur professeur Vundwao. Yé mutazo ya kotika ba enveloppe Mobutu azo pesa pa ya Kondo Etienne Tshisekedi. Omoni makambo ba kibasa maliba ba twana nyoso ba olongwa. Nkondo makamni azo sa. Soki ye e uti pa ya Mobutu to apke mona Mobutu eza problème te. Mais ceux qui entourage wana balima mona Mobutu bakibasa ba mona Mobutu ba traître textuellement makam Félix Ausalelo yazo ne mbongo akina komona ne kanambe mais ceux qui mutu muso akei bakalef ba ya na ndaku na bango mais ceux kalef ba na ndaku na yo traître mugalo aya na ye promesse ate bakuta na Ibiza yo kanisi ba bikolo nyoso zaki na bango na kati ya IDP so balongwe pamba. Makam nasolo ba Bruno Mafungu alobango te. Non, na busali. Mafungu alobango alobi mbongo ezali kokota ebele. Mezo ya na kesi ya parti te. Ezo kende na famille. Bruno alobi siko yozo formé biso lokwa binemi ya mutu wana. Mais yo moko ba mbongo ezo ya na konta parti. Ole biso bata parti to bénéficier na auto parti a girango ezo kende wapi na famille. Que oyo biso toyo akufa ba malire tala place ba bendana ba Bruno Mafungu makambo ezanga na bakibasa batali te ozo so ba enveloppe na yo ezo suka kaka na mbongo te mais nkondo so ba bini na moi alakisi peuple nuske Mobutu mutu mabe atomboli bisapi peuple azo kufa mais na butu ye na Mobutu ba enveloppe ezo kende wana zo benga personne morale papa libita wana personne morale non quand même tous assurés du moral wana personne morale wana corruption te eza corruption Nkondo Tshisekedi alobaki na minote so ba pesi bino mbongo bokamata bolia corruption eza corruption ozotinda ba na corruption te est-ce que okola exception vidéo moko missionnaire nganda zotinda bana pareko to ba congolais soki kana ba pesi bino mbongo bokamata bolia bo d'abord yé moko alia kango te do akotinda pe biso na makambo wana
ya kolia te mais bino batindaki bino nakei na deuxième problème moral gars moral tozaka sur le plan moral c'est donc ça va fait côté ya bien déstabiliser côté ya bien déstabiliser mais son Honoré Ngwanda na obanana ba guru na ye sima na okita na yo na obanana ba guru na yo makambo mokilumbe yebi papa libita na 2011 safu na 2011 mokili mobimba d'abord na bandi na 2006 mokili mobimba et il y a gagné l'élection en 2006. Jean-Pierre Bemba. Pour Jean-Pierre Bemba, j'avais accepté l'inacceptable. Pour Bakangé Mounokwana, au Gati Sako Fele. Non. Donc, Bachaki est moins loco, enveloppe Bachaki est dans soupe. Soupe ou soupe. Donc, Jean-Pierre Bemba, va faire ça qui est soupe. Pour prendre information à yo, même temps, Bakangé Jean-Pierre, la Belgique, mais comment Bakangé même dit pour assommer un bon à soupe. Merci. Merci. Soupe. Ce que tu as en 2011. Nani a gagné qui l'élection, oyo diaspora moni passi. Et ça qui peut faire la lili. Diaspora nyonso na balabala pour nous revendiquer ba élection ya nani ya M. Tshisekedi. Ba résultat azur na ya M. Tshisekedi. Nani a gagné en réalité? M. Tshisekedi amuluba. Souka na yango M. Tshisekedi a boye bisa bango population ni. Voilà bolala pongi ya ba bébé yo safuna la musio. Bino za na pongi ya ba bébé bolala. Bo po M. Tshisekedi aloba na bino bolala pongi ya ba bébé. Eloko ni bachaki na munoko. Soupe Mikate. Soupe. Soko za mutamayele ya solo yo kenda université ngana universitaire ko parla depuis ya Angleterre wato ko sauter alors vanda sala analyse pour M. Tshisekedi vanda nie na 2011 pe azongela bino population alors bake bozala calme bolala pongia ba bébé pour aya ko zela tina 2016 et là on y bachaki na munoko soupe ya wana na asiri ya ngubute bozana ya wana ya ngando na asiri on est en Gando. L'autre qui était le vrai Gando. Vrai Gando Penda. Soupe. On dit vraiment mais le soupe. Personne immorale. Poison ça bango na dialogue. Né a meni bango na dialogue. Tous on y a dialogue. OK. Et sur le plan moral, tout ça c'est le plan moral. Mon Dieu ça va correctif les à personne morale. Non. Tout ça va réaliste. OK. Ce que yo zonga o la tsabiso ba fait yo zali nango. O yuzo ngo traité mbanda c'est le plan moral yo ko déstabiliser bongo biso to zonga le suna force o comprendre ça o yeba que tout ça bana mais Honoré Ngwanda la personne qui détient les informations toute l'information du Congo de la RDC et les renseignements o comprendre tout yeso que toi bana mais Honoré Ngwanda tout ça au Cuba alors monsieur Nkondo Tshisekedi et ceux qui ont na soupouté mais bosani yazu na soupe boza la calme mais population na kanda ba kufate makile tanga ça faut y bien voter ba fausse commune ezali il y a 2011 diaspora tangisa mbongo pona kile ko traiter ba bazozoka diaspora tangisa mbongo pona likambo ya imperium yo ça faut y bien voter ba pesa ka combien ndako no fitla na bandel garantie na ba pesa ka yo omoni pour l'information membre IDPS aleki na réseaux sociaux ezali abimbongo ba checker na compte ya Mahamat tilo ba déclarer $600,000 na biso parce que abentemo nzawambe ba pesa $20 na kata mbongo tozana ndeko mongo José na ba membre mwana mama Suzanne voilà na Allemagne il y a ba papier ya pesa mbongo atilelo mais en revanche la zone c'est là été aux autres comprendre sur le plan moral c'est l'immoralité pas il y a leader. Mais tia solo bana bilongo sangisa mbongo pona imperium ya yebi kesi ba pesa ke supu makambo yo seke na motina 2016 mais diaspora to tiki misala na bala suka na ngote bolala nini bongia ba bébé na zo ba teso le onye na usisa fupo bozala ya kolala na bongia ba bébé to yena makambo ya 2016 to yena makambo ya 2016 peuple a télémi que toko souka na moto oyo le 19 mais monsieur Nkondo Tshisekedi aye alobi na bango toko kende dialogue Félix Tshilombo aye alobi oyo akomekare soulèvement populaire akokuta na biso na nzela bokanisi makambi or mekanini soulèvement populaire akokuta na bango na nzela na 2016 Batu basi bazeli peuple ezo kanela ezo zela que 2016
le 19 décembre tokosila na barwande. Mais d'abord Chilombo l'équipe aloba oyo akokuta akomeka soulèvement populaire akokuta nae na biso na nzela na ye. Chilombo ekoleka na réseaux sociaux alobini tobandaki masolo na Moïse Katumbi depuis 2014. Donc ti peuple azobima na ba 2015 wana ba 2016 wana famille Tshisekedi Chilombo na papa na ye basi ba yeba ke basi bazwi mbongo. Ça dit tant bazwa ko solo la ba masolo na ba Ibiza makambo wana nyuso na ba Venise et ngola kisa ezalaki ya maloba ya pamba te na enveloppe na likamba ba poste. To kana pas monsieur Makele ka opesi ya mbulu. Depuis 2014 bande au solo là bazu bongisa masolo ya IDPS batia Moïse Katumbi donc asa bazwa kimbo ndenge nini ba travailler en collaboration ba koma together bazala ensemble na Moïse Katumbi yango yoki Chilombo ya koleka alobi ke Moïse Katumbi na mbongo biso toye na population na peuple. OK donc ndega ina mbongo donc leadership ya IDPS pas pesa basomba yango moni batu nyonso bakimi bamoni ambo l'IDPS bateki yango na mbongo corruption safu soupe moni corruption oyo so ganga majorité présidentielle bazo construire mboko na mensonge et corruption sans que ça nous a entouré na batu ya corruption ya solo oye bandi lelo te depuis président Mobutu okofinga président Mobutu te tiofinga Mobutu na kamba kayo mutu okofinga za président Tshisekedi azwi sa peuple makamsusu na butu zo sala makamsusu Chilombo abandi yango yo kanisi po bandima dialogue ke bakena dialogue bana président Tshisekedi a dénoncé alobake naza pour dialogue avant le bango président Laurent Gbagbo lobaki yango boze la kalaté bazo tindika mkulutu Tshisekedi avant le 30 décembre akondima dialogue okanti za ofele safo okanti ofele Kodo Tshisekedi a sala bon cadeau et puis monsieur Nora le dit non seulement ba kondima dialogue mais ba okene po ba pesa moi on a 3 ans bongo ba le kana référendum et là moi voilà mais oui mais le loba kapika wa du poste kuna ça y est pas yaki abi makambo nyonso oui bisi makambo nyonso biso to lengela to bongisa kyango po moi on a sala 3 ans bon to si matuka ya élection biso to joindre gouvernement voilà papa libita bandeko balandi nyonso wana bokanisi enveloppe za kite nyonso wana yango wana ba personne morale bango wana o bazo même na peuple et loko ni mena yo ta intellectuel ozo benga l'immoral et pas ya mutu mais mutu aza corrupti mais ce qu'on a là so que mbanda corruptible te et mbanda traité Régie boko salisa biso penza ke boluki la biso photo oyo botia yango Tshisekedi na Mobutu ki camarade bango zo suka kana ki camarade te mais na elateli safu na elateli ah bon ça liso balata bakos ndenge moko ya maboko mikuse e kota mkoi na mutu kane na maboko ndenge moko na ba gourmet loka ba map ndenge moko yoso kamwate yo depuis kondo Mobutu atika biso so mona mama Bobila da abimi quelque part to na matama et bela ba kufa momoni na kondo Tshisekedi mama Bobila dawa a déplacé de Maroc ti Bruxelles pour ya ko mona mama mat tala dani linko esaki na ba famille na mibale donc bazala ki ba pire na elateli ba photo ezali régime ngoti la bango ba mona mais suka na yango Tshisekedi a trahir Mobutu na makambo basalaki ensemble ngwanda zate tant qu'on déclare que ngwanda travaille avec pendant 32 ans avec Mobutu est-ce que bokenda kelasi mutu asisi classe de 72 abani ko travailler 32 ans na Mobutu na ndengeni mutu asala 32 ans na Mobutu nkondo Tshisekedi bobo sali bolibuzo salite nyoso ya mokili bopakolongo pa ya mesonore ngwana te ba kongole ba yina na moto boite nzamba osepela te papa libita nzamba osepela te soki tu eki potote makambo ya marche oyo ya le 16 février nyoso salite pa ya mesonore ngwana miresma nzamba salisi biso to yeba mboka oyo to yeko mona réalité mesonore ngwana expliquer ndenge nyoso bali koyoka ete marche ezalaka supervisé par ministère intérieur ngako ministre ya défense a expliqué bato wana oyo oyebi bataliba soki basi bakangeli likabo babambeli lokuta
atosali ndenge nini sonzo akosa na biso mpe basuki boko suka po toza na ba référence. OK, donc celui qui a trahi trahira toujours. Ne balaba qui a bibouara. Donc Tshisekedi a trahi d'abord Mobutu. Mais Mbanda n'a pas trahi Mobutu malgré ma difficulté. Et du coup, là, ça soit toi, camarade Baninga. S'il y a un problème, tout il y a il faut ton asala ma carte aux ande konanga. Ali Rozo Kende et Koko il a biso nyonso. Il faut tout changer. Tout ça, les faut tout changer. Mais Tshisekedi a trahi Mobutu. Mais tu as l'action que Mbanda, c'est une personne morale. Il n'a jamais trahi d'abord Mobutu. Mais président Mobutu, bazo kana même ba bomaye na batu na ye ya famille wana histoire biso sumokili mumbato ye ya ke bazo linga ba boma président Mobutu po bazo pouvoir. Mais Honoré Ngwanda tango bolinga ba boma Mobutu bazo pouvoir, mais Honoré Ngwanda na ambassade ya Amérique na France bazo proposer ye azwa kibokonzi présidence de la République po makambu kuna stopper malobi na kozwa yango te po bosala na ngai ndenge bosali lelo na muto bozali ko benga camarade te tala papa yeba moto ça faut comprendre ande ko balandi bozo comprendre umuntu na mokili alingi mbongo na nini na kibokonzi na lokumu mais Honoré batu so balinga babo mandeko na bango mais Honoré Ngwanda bazo pesa ye yango na bato bazo longola Mobutu Bato bachaki Mobutu bazo longola ye bazo pesa na ye Honoré Ngwanda mais Honoré Ngwanda lobi na kozwa te madame wana mutabanda ko proposer ngandima te noir ambassadrice wana ya andima te noir mutako raisonner bongo vert ko ya tasa café ko ya nemoso andima te noir na keyo na deuxième élément pour comprendre comment Honoré Ngwanda c'est une grande personne morale. Une grande personne morale, papa le bika opala manate. Na voye solo mo ba congolais ba tala hango mirata bango. Ponga na bossa na ba premières impressions te na likambo na moni. Eloko etikanga pa ya Honoré Ngwanda ngana sasa na bakete. Interview na ye liboso na tala ba osala ngo nande kwa mosi Rogatien na garçon moko loka congolais Brazza to mikebo. Na 2001 voilà ni chimiza basi. Yoka likambo Honoré Ngwanda lobi. Na bosa na likambo uti alobi bino bomona kingai depuis to bima mboka bomona nga na terminal loba loko na mona ke oya zawa na za mwana ya mboka na loba ki biso pe to sala kitango na biso to sala ki mabe likambo te yaza mwana mboka sala nini abongisa mais or ba te belé oya deuxième république tant bakimaki pour ça bango sakini bazonga bakina ko malora ba renverser situation mais Honoré Ngwanda bani na vandi nie na se concentrer na kokoma mikanda nanga mais lelo soki bo moni nga na lobi pona moni o bache na mutu ya mboka likame komi o yaza mwana na bisote omoni kibomoto mutu ya yeba ko partager abatengasi na liaki oyo palia tengasi na salaki emeki ko simba te bango pe basala. Or, ce qu'on tali bien la deuxième république, mais son erreur m'a faut arrêter. Bazoli ngaba côté na saki moko oyo kaka bakoli ngaba côté afu arrêter. Pour ça le gouvernement. Mais ce qu'on tali secteur oyo ya salaki, nani azolo bateke lelo zaire komi passoire. Bados ba kota ba ngale ba connaissent ba roba. Sikoyo et safu soi-disant intellectuel, mais il y a une mentalité à bateau ya nzela ya balabala ba monake sécurité égale ka koboma. Or, nous sommes l'autre vie que sur la France, c'est calme. C'est sécurité. Quel dossier? Si tu dis que l'Angleterre est calme, MI5. Si tu dis que Russie est calme, KGB. Si tu dis que l'Amérique, FBI. Si tu dis que Israël, Mossad. FBI est intérieur. Nasia. Pour le Mokimumba. Si tu dis que Israël, Mossad. Et nous avons la sécurité, yamboka, yango ça la intégrité territoriale, les ala makasi et puis pisser à la peuple à la paix. N'engé salama qui n'a l'air après il y a présent Mobutu. Tamboula Butumo il est nyoso. Tous les 9 voisins mutabana meka azaki soko meki aux ala frappe. Zaire zaki respecté les lois zaire communes. Passoir pour nani pour ba service ou kengelaki les roba pa ya mutu ba osanini bazo sala kuna donc musani ba osala zere komi passoir donc soko autant ça passer ça dit ça faut soko intellectuel
yo faut yeba makambo raisonnement de cause lokola bato abalabala filo makeleka opesanga pezango ngapa mate studio komosanga signe ilo pour malo papa na yo papa komosanga signe malo papa na peza to kende mbabu to chité pa mate toko ya ko luxembourg parce que les émissions tozo sou qui ça papa libita pardon tozo sou qui ça sur le plan moral il y a Félix Tshilombo Muto ya zap une personne morale safu akotika tout ce qui tatana ya kofi olaninga na so kama IDPS baza entouré na batamayele to na batamayele te ba grand personnage nos oba kufa na mokili en fait na ko tata na 60% akufi nzoto na ye ba pesi ba hommage ko eza ya rana ye suka na ba kene na mabele na ye to moni ba Mandela asangisi ba président so mokili ba leli suka ngo ba ke na village natal na village natal na village to moni ba Diana ku na poto to moni ba queen ba kufaka awa Queen Mada mais après avoir ko sala ba hommage no so bazon sakawa na village natal to ke na mboka na biso Congo président Mobutu azonguluma dans les années 77 n'est tout ça botamaki 77 leur maman na lo akufaki maman Antoinette ba tienzo to les provisoire na Gombe mais suka na wa Guadolite bana na enyo so wapi Guadolite papa Simon Kimbangu to bana na papa Simon Kimbangu les grands akufi na Lubumbashi na kata RDC mais suka na nzoto ne wa village natal na Kamba papa denge na nzoto na bango dans Kamba metala bango bazo bunda te na limete te na triomphal te azana village natal te omoni ba yebi valeur mabele te ya monto mabele comme na passe ba bazo welela kiti. Mais pourquoi baboya ki ba personne sans morale na triomphal bazo boya mais ba kunda mais yango na zo ya tant zo ba personne morale mais sonore ngandara ba crime yo Nkondo Tshisekedi atikeli ko sala te épreuve tout de suite awa bango bazali na posa bakunda Nkondo Tshisekedi ba proposer na Kamanyola na stade Kamanyola na boulevard Triomphal na martyr ba parents ya ba martyr ya Pentecôte ba famille na bango pardon ba lobi jamais président Tshisekedi akokunda na place au makile ya batata na biso esala nini etanga te bamba Anani Jérôme Kimba. Voilà. Pourquoi il est plus avant qu'il n'y ait à consolider. Mais batwa il est plus balinga bazwa crime on est en 1966 batyango meso nore Rwanda. Oh moi ça maman nanga ye. Oh batwa ndengeni safu boza batwa ndengeni. Yo na éviter safu soko za mutu colonie. À cause de mutu colonie. Ben je sais pas. Yo journaliste investigation. Luka ont investigué crime en 1966 ya ba martyr ya indépendant. Ba pardon ba martyr ya Pentecôte. Oh ya Pogabini Luka Oyeba banani et puis un Nkondo Tshisekedi azali na fonction nini omoni Félix azolinga ye la solo kwa personne morale tata na ye na mabele mutu alelisaki tata na bango na 2011 mais Félix Tshisekedi personne morale azokendaka mabolongo pour bapesa poste nini ya premier ministre yoka mambo azoloba Valentin Mubaka lobaka azoto yoka kanambe makamba lobi naye ngala kanisa ko yaki popesa nga rapport ya makambo ya liwa ya papa neto okunda ye abi oui na yaki pepo na ngome vraiment yango te Félix aloba na yaki pepo na ngome vraiment yango te pourquoi bon likamba premier ministre neto zo sepela na la personne nga ite na tête na nga ite yoka siko kanamba zo yebisa Valentin Mubaki alobi na yebise ke tete to kuna na tata atangai donc tata kufa ya bana prêter serment na zelaki na bakunda tata wana personne morale watiki tata na ye tata na akunda yezo ke no senga bokonte pa Rwanda alelisaki bino na 2011 le lobi bino na mabolo bo kelela ba poste botombo ki po ba Félix premier ministre te so ba Félix premier ministre de makambo esati égoïsme bozanango soki Tshisekedi te mutu muso azate soki Félix te mutu muso azate voilà l'égoïsme ba personne morale voilà personne morale. Mais alors tu pas traître jusqu'au tu comme vraiment presque dans ce rapport lobby moi mingi to tika bususu c'est que tout le ba moi mingi non parce que ngonga mission à porte za ngonga bon siko ba fonyo soyo moi no asali le parce que ozana réseau papa libita moi si ya safu mama ya safu so botala kasete obobenga safu ba camarade ya safu bobenga safu
bote ya ye moto azalaka boye te a créé ba front ebele na vie na ye bitumba ebele ya nonsense oya kokobunda te Kimbuta munguna na ye Kanambe munguna na ye Ruberwa munguna na ye Bruno Chibala munguna na ye Sami Badibanga munguna na ye Gabriel Mokia munguna na ye Mavungu munguna na ye Mesonore Mbanda munguna na ye resistant banguna na ye siko yoko bunda na nani ozo bunda na nani tale bela ba front mwasi ya safu benda mobile no permettre mbo lala likambo na olo ba pesa etoli ba bunda ka ndengwa na te ba front eleke belé liboso na ye soka kufia lo bato na kufi na cause moko juste soka kufia okufa na mabe oye moko aloni esika mabe ko uta akoye bate ke ba mwana maele bate ya kaina masese bato nyonso saleli ba front au moins bazape na bato na sima na bango soko boyi oboyi batol tiata eternity so boyi eternity tiata nyanga bapai sinote okupola mbula soki biso tozo boya bato wana toyebi ete toza na kati ya resistance yo posezo oyebana te lobi oza mutu ya kowelela primature lobi oza mutu ya kowelela lobi okomi occupation eza na mboka lobi boye soi-disant yo intellectuel oza intellectuel toza impressionniste oza koimpressionne bacongolais oyebi eloko te état d'esprit eza na yo te oya kinoa te biso ba vrai kinoa nga na lelo nakoki kosaline na nsima Félix Tshilombo te po baje nyonso famille esali tosi tomoni yango mpe tobimisi yango nyonso yango oyo donc Mesonore Ngwanda munguna na bango te munguna na bino Valentin Mubaki Bruno Chibala Sami Badibanga bato bokeyokola na baposte bon Mesonore Ngwanda na kati ya ngomna mango yokeyokola na baposte ya primature banguna na bino munguna na bino mutu ya botri bino poste Bruno Chibala eposo ba Mesonore Ngwanda koya toli tobosana elemamu bozuya Mesonore Ngwanda ezo osani na kati ya komba oyo omoni ko comprendre combat te ozo ba Mesonore Ngwanda bima na komba oyo alors yo comprendre combat ngo est-ce que combat ngo za mama mbongo so za mbongo kasi bino subo kele ne pa ya Kanambe o milliardaire ye wana komba we ezali ya likambo na mabele sangwema likambo mabele sangwema oza na mbongo oza na mayele mupanzi likambo nini ya mabele occupation na mboka yo komo ela so akwe ya kala tango za na mbongo ezaka ya yo ya bana na ye tala personne morale yo ebi bana Mesonore Ngwanda mais tala ba poste yo moko to ba ndako fana na libula mbongo tala éducation na kati ya ndako ya famille na ye na bana na ye yo ebi bana na ye mais na kisasa to ebaki défilé ya bana ba movansi éducation zo bana na kati ya ndako bana tala personne morale base na kati ya ndako do safu za la président aux intellectuels au kosi. Merci bandeko balandaki biso na émission to bengaka porte à porte tozonga ki soué pa ya monsieur Philemon Makeleka poto tuna mituna mpeto la sabino élément mwana oyo nga azobenga info en liberté ameka ko simba esika ba simba kate bandeko yo ki mwana mayele bate ya kaye na masese etumbo kolonga te mama lobaki ko bunda te Philemon Makeleka soza lo basuka po ibisa bandeko o ba otala biso une minute. Bandeko nyonso oyo bozolanda biso surtout oyo toza na diaspora faut tozala président na jara bato ya boye oyo azolinga aignore biso bato oyo au moins tozosupporte mboka wana na moitié ya budget ya mboka na diaspora azolinga aignore biso faut tokebunda na terrain alors akamusinga soki aza moto amayi wana eza discours oyo babruti fo baloba soki yakenda classe ayebi te ke destruction ya RDC bacommanditaire baza na Washington bacommanditaire baza na Londres ba commanditaire baza na France, baza na Belgique, na Allemagne, na Canada. Oyebi yango te. Pourquoi guru na yo Félix Ler no sazo matabavia zoya? Pona nini guru na yo Nkondo Tshisekedi bana ekoloba na ute pa ya ba décider. Po bango mutu ba créer biso makambo anyos. Donc biso terrain yango, tant biso tozo tia bango pression. Po to lakisa bango ke musala bosali na Congo, to sito yebi yango. Yazo benga to sala eloko te. Apo yo lingi biso peto kufaka nzala. Au contraire, il faut féliciter Bisso. Pardon, au contraire, il faut féliciter Bisso. Tous les locaux à Kolia, tous les misala à Kosala, mais tous les tika au tam sopoto qui ne makambuya, yamboka. Et ça quoi Moutoyo, à ce niveau à Kolia, t'as le binasali gêne. Oh, est-ce que ça sacrifice à son Pourquoi c'est le bloc à Kolia? Mais Bisso, aux hommes la musala, tu vas en anda. Oh, le boy, yoso bunde la Congo. Mais Bisso, toujours tika misala. Ça fait toujours tika misala. Merci. Papa Libita. Madame Toye bise bien bon balance. Azo nga saka na diaspora benga biso bato soupu. Ye muto soupu te.
safu yo pena vrai soupe ta yi otuli soupe peneza yo vrai muta soupe eza yo nena uti kolakisa yo ozoluka ne musala pembeni ya Félix et soupe on a so yokela yo mawa bato olingami na bango bato oyo ozomata na likolo ba vrai bato soupe bango na talisi yango soko tete meluka mikolo nyonso yo yebi kende kotuna malobe pa no papa. Merci to comme bien la souka ya émission la biso to benga ka porte à porte to luka ki penza Monsieur Philemon Makeleka mpo ameka kozongisa ndeko yo na kombo ya safu na nzela pambate etumba ya Congo ezali pona bana nyonso ya Congo biso baso tozobunda na kwa yo zali bunda mais soko lingo sakana moto a telemizi biso lelo moto a pesi biso ba uti ya komba moto a laksi biso tinda na mboka moto a laksi biso mboka eloko nini mabele eloko nini o tozobenga na kombo ya missionnaire mbanda zabo kwa tumba. Alors peuple congolais a kutelemela yo a commencer par biso ba tozali awa totelemela yo pe tozongisa yo na nzela na sima machine ezalaki bongo yeme les magiciens ilopoka sosi elongo na bentemo pe bango baso na le vrai patriote elongo na Fani Nzongo basimbaki na sima penza ya musala. Ciao. Na keyo na deuxième guru na yo lobi ba toucher que Félix Tshisekedi pour ton information yo journaliste d'investigation. Vous évitez que Félix Tshilongo va s'accoter. Vous évitez que Kondo Tshisekedi na kata ba loge ya ba société secrète. Na muntu azana kata ba loge na ba société secrète. Na muntu azokena mamba ko sambela yo azana kata ba société secrète. Yo yebi angote. Soko yebite je répète donc. Audio Jungle. Audio Jungle. Na keyo na deuxième guru na yo lobi ba toucher que Félix Tshisekedi pour ton information yo journaliste d'investigation. Vous évitez que Félix Tshilongo va s'accoter. Vous évitez que Kondo Tshisekedi na kata ba loge ya ba société secrète. Na muntu azana kata ba loge na ba société secrète. Na muntu azokena mamba ko sambela yo azana kata ba société secrète. Yo yebi angote. Soko yebite je répète donc. Merci bandeko baso tokutani sous le long d'émission to benga ka porte à porte mikolo boko kamwa pourquoi na lingi mingi tata oyo pona kutuna mituna pamba te émission na biso to benga porte à porte nazala kalokola témoin de Jova nazo tambula porte à porte na lekaki na zongi sous na porte ya Monsieur Philemon Makeleka pamba te longi mezali bato oyo bazoloba masolo ya Congo mais tuzali na mwana moko na kati na mboka Congo Kinshasa azoloba ikolo na missionnaire mbanda zabokwa tobaki tokotika su pepe na biso na longi mate pe na molilité parce que bato wana bazozwa kanyaka bazopesa bango mwa ba 200 € po baboma etumba oyo bakokate tumbese ko musika pamba te bazosala mosala po bapaya bavana na mboka mais biso mosala na biso ya ko éclairer bana mboka mpe ya kokangola biloko biso ya mabeza na miso ya bana mboka yango toye na kati na émission tobengaka porte à porte elongo na ndeko na biso Philemon Makeleka komi bizaleli na kolingana pesa ye mbote yepe ami yambula bonto kota tina ni to elibino émission ya lelo ndeko Philemon Makeleka bonsoir. Bonsoir papa Libita. Na ye lisu lelo komo mikolo boko kamwa pourquoi na lingi mingi tata oyo pona kutuna mituna pamba te émission na biso to benga porte à porte nazala kalokola témoin de Jova nazo tambula porte à porte na lekaki na zongi sous na porte ya Monsieur Philemon Makeleka pamba te longi mezali bato oyo bazoloba masolo ya Congo mais tuzali na mwana moko na kati na mboka Congo Kinshasa azoloba ikolo na missionnaire mbanda zabokwa tobaki tokotika su pepe na biso na longi mate pe na molilité parce que bato wana bazozwa kanyaka bazopesa bango mwa ba 200 € po baboma etumba oyo bakokate tumbese ko musika pamba te bazosala mosala po bapaya bavana na mboka mais biso mosala na biso ya ko éclairer bana mboka mpe ya kokangola biloko biso ya mabeza na miso ya bana mboka yango toye na kati na émission tobengaka porte à porte elongo na ndeko na biso Philemon Makeleka komi bizaleli na kolingana pesa ye mbote yepe ami yambula bonto kota tina ni to elibino émission ya lelo ndeko Philemon Makeleka bonsoir. Bonsoir papa Libita. Na ye lisu lelo komona yo na tuna bituna
likolo na ndeko moko tokotanga kombo na ye ntango ngonge koya mais yango nalingi opesa bandeko mbote bongo tokota pena na émission na biso ya lelo oyo tobengaka porte à porte. Merci papa Libita, boye na yo boye malamu d'abord et puis na makambo ya Congo ko hésiter te l'air nyonso oyo ozana posa na ngapo na mambo ya Congo eza ya yote Congo eza ya ngate mais Congo eza ya biso lo soki yo zo nyoko maposa la ozo déplacer pour komona ngapo na yamba yo pona makambo ya Congo naza kaka disposer l'air nyonso koya nazali do bande ko balandi mbote na bino nyonso soki tozo tika mayo tokoki kosala pona bokutani boye papa Libita azangi misala ya osala te to azangi makambo ya osala te mais soki azoya koluka biso boye azotambola pona susi ya Congo yo mpe ndeko oyo kolanda biso lata susi wana luka mpe esika nini yo kokopesa maboko posala mbote na bino nyonso botikala kimia bolanda biso na poko ya lelo nakati kokoyamba biso na bandako na bino. Merci papa Libita. Merci bandeko boyamba biso na bandako na bino bozela boyamba biso pa bate soki bomoni tozoya tango nyonso vers bino bandeko bitumba liboso ya makasi banguna batie liboso na biso na bino ezali mensonge na nzela ya communication. Alors biso tozali wana pona ko détruire mensonge ko zongisa bino na nzela pa bate arme ya liboso bazo utiliser et pa ya ba naïf ezali mensonge na nzela ya nini ya communication. Lelo bateta ba mama bandeko be bate balobi le monde est comme presque un village. Nous sommes comme dans Mboka Moko. Mboka Moko zanini na ba réseaux sociaux et ba communication ya lokuta et zokota na ndenge yango to lingi lelo to meka ko recadrer bato bazobunga nzila na mosala monene oyo missionnaire mbanda za moko atumba leader ya Pariko pe président ya Pariko mo candidat résistance azai ko sala pour lobiyo na ngato zwa kimia tolongwa na bosoto yo lobi biso ya bino tozonga bana ya somi babenga biso ba congolais bana ya somi ndenge tozalaki ya 20 ans ya 30 ans passé ndenge badai ko benga baseyowa bana ya somi batata ba bandiko nalingi avant to banda émission bokoye batina nini lelo na komona papa Filemo Makeleka mpo amikananu kotalisa biso pe kozongisa biso na nzela bolanda elema ya mwana mobali na kombo ya safu yo bazali ko utiliser na mboka Kinshasa safu yo azali ko bundisa bato nyonso safu yo pona ngana moni azali moto bazali ko benga moto na liboma to moto babengaka un fou en liberté na kalezali so bomoni fou en liberté fuko kanga iko kena nimba na kinkole na ebite lokola ba Rwanda bazuli somboka est-ce que CNPP zali kaka soki ezali moto yo président za nesika na CNPP alors bolanda boyoka bosima toki na mituna ipaya ndeko Filemo Makeleka bokeba bazolinga ba diviser diaspora. Non, ils ont déjà diviser diaspora na minuto. Soki diaspora o bazo comprendre te soki yo mutolia ozuli bakwa kozo ya kolia mozo mene vi lokola nyama iza malédiction yo na famille na yo. Ngwanda nangana lo balikamo pona Ngwanda carrière Cécile o asala gane za ba finiti da vie ozola na ngai soto zuma kambi ya mboko Ngwanda binaza mtakoloba Ngwanda koloba na mboko nakoya une conférence je vais animer des conférences pour te déstabiliser intellectuellement intellectuellement ngale to ba discipline moko ti to ba discipline moko j'ai lu son travail à licence hein, la fragmentation métaphysiste c'est Emmanuel Kant quelque chose de pareil zola ngai intellectuellement Ngwanda fona détruire intellectuellement mais place ngana ko détruire Ngwanda makasi isa moralement yewana la personne à la moralité douteuse. Ah, ça l'église, ah, ça l'église, elle a mon bout de l'église. Bon, même l'église n'a pas tout tes points. C'est le mal de ces pays. Le Ngwanda, comme leader, c'est parce qu'il y a un vide. Mais tout ça, combler vide, Ngwanda, voilà, merci. Ayat, Aya Bunda Bitumba Awad, ce qui est prenant Ngwanda, Aya Bunda, Awande, chaleur et zande Awa. Na porte aux Akurozolia, pour Yarolia, lui agit avec des ouvrages, ah, c'est la pause au ouvrage, ou toujours préparé ton comment moralement c'est une personne qui peut pas prendre le leadership namboko nana revoter Ngwanda namboko nana revoter Ngwanda donc on a ça les aba gymnastique et comment être moi vie et le rosé pas musa les athées à quel internet à comibo à quel internet à comibo ozola nanga des fins politiques notre berga baba des fins politiques Ngwanda peut c'est un défunt politique voilà Ngwanda l'art peut vide ça son l'art on dit que mbongo za na sukate soki Ngwanda obna ndofana libulu mbongo lilo akomokelela bongo chibala wazozoneka ya mukie ya 3 jours soit 4 jours ozola nanga donc nous disons Ngwanda
beaucoup de respect na combat autozo mené. Tu n'as rien à voir. Donc, bah, titre, nous sommes ça. Osa, ça dit, osa dimi na esprit. Nous sommes quand on le bébé, osa mounene, sakane la kabato, oso sakane la kabato ya kanyaka, oso lobawana, batu ya kanyaka. Donc, sur le plan intellectuel, na outi déjà pour l'action que osa est l'autre côté. Yo moko so lingi sala honnête vanda, on comprend que t'es n'a même pas ma njili. Pour mi kokanisa na océan, mais sonore mwada c'est un océan. Osa na level na yete. Imaginez yo na 1972, 72, mutu sa silisi kelasi. Mais yo yeso na safu, tango ko zonga, poto ozela yo. Tango ko zonga yebisa biso yo le kani na luvanium na aneni totala écart ya yo na mesonore ngwanda oh yo ketiko keno kotanga ba travaux ya mesonore ngwanda travaux na yo lobi pe sima na yo bana ba kolobake batanga ki amo to mesonore ngwanda yo zo lobake produit fini yo akotanga travail na yo mais c'est finalement qui ka tamazo ba produit fini na koyela ya na website papa libita na ozongela na dikambazolo banake monsieur Honoré Ngwanda fait na lina laksa yeke tozaka na mamwete intellectuel tango zolo bana biso sur le plan intellectuel yo intellectuel safu yo intellectuel tukini malembe penza safu yo intellectuel monsieur Honoré Ngwanda produit fini monsieur Honoré Ngwanda des faits politiques merci mais safu na 2011 yo kine pardon d'abord il y a une question. Sur quelle base, en fonction de quoi, Azo traité Mesonore Ngwanda produit fini, taux de fin? Sur quelle base? Zongo yeb sa sona ba base ni. Aujourd'hui récitant le bakeno c'est un produit fini. Menga lina yeb sa yo, so toke na âge. Sur le plan intellectuel na la question déjà. D'abord sur le plan intellectuel muto assis la raté. Oui bien sur le plan intellectuel, un intellectuel assis la raté. Na poto tozo mona batu bazo koma, mona mukolo me bazo continuer ko koma, bazo continuer ko enseigner, bazo continuer ko pesa expérience na bango pa baleki. Pardon na quand on m'a battu de ko vraiment makeleka. Oui papa. Pona ba congolais ba yeba ndeko to ba. Maele si la raté. Même motoko mo bangé. Bazo pesa poto la kebiso toza batu na école. Toza na ndenge mo. Toza na école Mesonore Ngwanda. Toujours y a la référence. Toujours la macarabala te. Oyo Al Gore n'a dit ce qu'on bien. Livre le futur. Al Gore azaki vice-président ya États-Unis d'Amérique. La tango ya Bush, vice-président. Mais tango asisi mosala komi. Mais makambo ya komi pe makambo kana biso Congo. Ndeni Kanambe poli Kanambe ya Joseph Kabila ateki espace ya Congo. Est-ce que mais c'est ça foyer bien ça tangi mikolo. Est-ce que na Kinshasa librairie ça? Ça aussi c'est une bonne journaliste d'investigation. Est-ce que la Kinshasa librairie ça? Intellectuel. Est-ce que Kinshasa na toujours ça la politique au ba kosa ki biso lobby. Le lo ba kosa biso. Toujours luka ba référence te toujours luka na source te. Ce qui va lobby kaka yaza danger tu sais que yem dans ça. Allez biso nyo sotolandi. Ah licencié en droit ya licencié en droit taleki aza te ko kosa biso te. Wapi thèse. Yele biso thèse. C'est bon papa libita. Mikanda ezali tozali kokoto partout esika bato ya mayele bazokoma makambo ya mboka ya mokili ndenge etambolaka e biso mpe tozwa connaissance mpo baréférence ezali tolakisi oyo balivre ya Mesonore Ngwanda tolakisi oyo ya ndeko na biso Charles Lonana oyo azali journaliste ya investigation et balivre mosusu mpo toza nango to ya Mesonore Ngwanda neti la problématique de la souveraineté ezali ebele il y a même des Congolais bazokoma. Oh, tattoo a combien biso the world. Yeah. The changing human geography of Congo. Ndeni bazonga ba changer Congo na mandoki pe na koboma. Ndeni ba bombi secret makambo ya Congo. Ndeko la biso kombo da ye amba wanzola. Anuka ngai papa libita nazolanda radio télévision bendele alo bosali musamu nene bosamu nene surtout na sima Mesonore Ngwanda zabo kwa tumba ngape na komi mukanda. Saf guruto leader na yo soki a comité au moins entourage na yo entourage ne boko koma pour la sake aza entouré na batama yele ya batrace boutique batrace mokili tozoleka bato bazoleka mais baoyo kotika na libela alors tant yo zolo bako déstabiliser leader na biso Mesonore Ngwanda zamboko atuba nazoluka na côté ni akeka nazokisema merci papa libita safu
olobi na biso monsieur Honoré Ngwanda produit fini landanga malam nazokamwa yo un journaliste d'investigation a ignorer agent de sécurité, agent il y a renseignement et en plus monsieur Honoré Ngwanda officier supérieur il y a renseignement et le mot là qui s'appelle asa ko détenir ma information italia ya mboka na yo Congo non c'est ma mboka ya mokili ça dit soko tala chalonana préface ne au monde ya monsieur Honoré Ngwanda donc le mot là ça soki yo kunoza mutamaye lo lingo koma mais sur mboka na yo Congo mais bateau yo Congo poussa na pena bango pozwa makambo et ça va lokola monsieur Honoré Ngwanda mais tala sur le plan intellectuel nazalo kaona ezo lingo la tsaki culture intellectuelle ozano na ngoti aujourd'hui on a impressionné ba congolais que yo sont intellectuels nazonga na osikoke na likambolobi a produit fini papa libita safu intellectuel safu jeune na 2011 candidat au safu ayaki ko pesa support na e ko support ezaki na monsieur Tshisekedi azalaki na âge ni wana ok en fonction ya âge comme si on a traité monsieur Honoré Ngwanda na âge donc d'abord na 2011 monsieur Tshisekedi monsieur Tshisekedi Kondo Etienne papa Etienne azalaki na âge ni akufi na 84 ans les autres en 2016 2017 2011 donc tolongoli 6 ans donc 4 d azalaki à peu près na 78 ans 78 ans mais ça faut bien qu'il y ait produit finité. Mais nous avons monsieur Honoré Ngwanda, même 75 ans, nana kokisi à moitié. 71 ans, il n'y a pas longtemps. Wana nazolo benayo, nazota la bafon, sur quelle base à peu près yo ko benga monsieur Honoré Ngwanda produit fini. Tant son ndolo bafon na âge, na kelo na âge, na le silité. Mais c'est ça faux. 2016, Tim Kondo Tshisekedi a tiki biso na 2017. Si c'est vrai, moi nanandeke Kanambe a organisé qui ba élection, mais c'est Tshisekedi a tiré le constat de sa congrès pour préparer mon kitani na ye na 2016, avant 2016. Et moi là ça yemo comme tel ngao président, alga sous postuler la présidence. La posant nga d'accord. Ça faisant nga d'accord. Jusque là mais c'est Tshisekedi a coufi na 2017. Élection ça qui prévu na 2016. Et moi là ça soit Tshisekedi ça longwaki, Kondo Tshisekedi ça Ngwaki, on a préparé déjà congrès à partir de 2014-2015 pour présenter Mokitaina Yeyo, on a postulé en 2016. Mais quand on dit que ça a et nous la Sanakata IDPS, ce qui est l'élection ça en 2016, donc on a bon même sous Etienne Tshisekedi na âge ni 83 ans, 83 ans pour couper na 84 ans. En 2017 donc na 83 ans. Donc ça dire Nkondo Tshisekedi na 83 ans on a eu aza produit finité mais Moutou aza na 71 ans aza produit fini et tant ce produit fini azo benga na acheté nazo kene na moko sur le plan intellectuel tout là c'est déjà sur le plan intellectuel mais son Honoré Ngwanda à cause de la produit finité na ito sozo comprendre donc on est pas sur le plan moral pour y avoir likambo ya moral donc nango mais c'est ça funa bande ko nyoso bolanda biso makambo to lo batozo finga moto te mais toujours la réalité où il est qui na kati na mboka na biso bande ko ba congolais bolanda biso na bokebi s'il vous plaît pardon bo tenir biso rigueur ma bete mais botala ba propos au moins no a uti ko loba na tata munene lokola monsieur Honoré Ngwanda na pasu azali ko bunda na go butu mo ipona ko longola Congo de siko ezali botala mo mwana wa muke oyo azako compromettre que ako déstabiliser alors tout le monde n'a likambo H donc déjà n'a la choqué sur le plan intellectuel aux nil pour même yo ti le loso qui Nkondo Tshisekedi azaki vivant espoir non ka pas ya Tshisekedi ya mulumba ça dit lokola so kangani ba photo atame Tshisekedi ya kosala le côté problème na yo na photo pour ça kanga ba photo na ye na ko l'accès ba photo a repianga musala donc ba pesa ka Nkondo Tshisekedi ata asa lembi na ya kosala le côté mais ça la ka ye pour na kozwa musala problème na yo ya ngwana nazo yeba makanisi na yo to leki siko mais sur le plan moral. To commis sur le plan moral, ça fout l'andanga bien. Tozo kene na malembe. To commis sur le plan moral. Oyo prometa ki journaliste na ko déstabiliser bien sur le plan moral. Et loko liboso bandaki sur le plan moral. Oyo loko liboso bandaki zakini. Abia sa l'église. Alors bi monsieur Honoré Ngwanda, au sala ki église awa. Loko camarade na yo. Au sala ki église awa. Pona nini kuno kesa l'église.
Ah, papa libita. Safu. Au moins, monsieur Noron, mandastra l'église na Kinshasa. Mais nga dina répondre yo. Kosa l'église. Côté à Marubanzambe, je pense. Les alika mabete. Mais tika na yebisa sur le plan moral. Na okeno malimbe. Soko yebite guru na yo. Nzamba limbisa ye na ngapo. Asa kei toza na makambo tokoro parete mais toza quand même na réseau quand même to redresser moi vérité. Yo yebite ke Nkondo Tshisekedi bato groupe de Mbinza. Oyebi yango te. Na baonzo ba mobutu. Bango sura ba mobutu groupe de Mbinza na primankuru azali muta ba société secrète. Yo yebi yango te. Soko yebite je regrette donc ozana dimi en esprit. Oyebite ke Nkondo Tshisekedi na kata ba loge. Il y a une société secrète. Na muntu azala kata ba loge la ba société secrète. Na muntu azoke na mamba kosambe na yo trouver na moral. Ya bien. Na naza immoral na moral. Na keyo na deuxième gourou na yo lobi ba toucher que Félix Tshisekedi pour ton information yo journaliste investigation. O évite que Félix Tshilombo sa continue na franc-maçonnerie pour ton information ngala za ko apprendre yo. O évite que Félix Tshilombo sa adhéré na franc-maçonnerie. Est-ce que azana best bien au sein de l'investigation problème soit ngwa tika to pese titre li ba kongole ba linga moti ngaruwa ngamo konzi ngapoyi tika to pese journaliste d'investigation pour ton information nene soke Félix Tshilombo aza déjà na carte ya franc-maçonnerie. Alors moral ya ngwana zo ba personne morale ye wana o yizo mona que yem taza personne morale ngo comparer on ngo déstabiliser mais sonoré ngwa pour aller pour l'église tokei au moins mais sonoré ngwa ndastra ki église na Kinshasa église ya locale tamsu na Gombe na église na Gombe entourage environnement ba bazo kota wana be ba bazo uta na kati ya Kinshasa momwe lelo mais sonoré ngwa ndasali organisation nene otozo benga apareko na mokili modimba na ngola batapareko bazali na Kinshasa place boza batapareko bazali boye bakate na Afrique du Sud bazali na Amérique bazali na Canada bazali na Australie bazali soko lingo tia apareko na église wa salisa ki pona elongo nozo mona une grande institution pona ezani moni yone mutu supu yo mutu supu nena la sauce ko likamba supu na bandio na likamba supu oyo zoloba. D'abord, avant que nous ayons soupe, pour toi, on a un plan moral. C'est le plan moral. Ozobenga biso ba diaspora a démontré aux ingrat. Non, à ingrat. Non, on va le rogner na santé on a zomoni na. Ah bon? Ah mais je regrette. Sur le plan moral, tant que vous avez dit soupe, est-ce que vous évitez que vraiment meli soupe oyo mo ba ya ngubu ya ngando? C'est un Nkondo Tshisekedi. Alors, il y a une histoire. Ah, mais papa limite. Mais, alors, on a tout ce qu'elle a dit. Il faut l'accent. Nazo yebisa yo, na peuple bolanda. Vraiment, toi, soupe. Et en Nkondo Tshisekedi, mutu so akufi balubaka malamu pan pona ye, bande ko bolimbisanga. Mais zaki na biso Congo, loka malédiction to malchance to za na Nkondo Tshisekedi. Pourquoi? Nkondo Tshisekedi. Bisalelika ko Tshilombo azui. Nkondo Tshisekedi na Mobutu na Butu ba camarade. Mutazo ya kotika ba mbongo ya Nkondo Tshisekedi professeur Vundwao azaona na Kinshasa na cité comme on a sénateur professeur Vundwao yé mutazo ya kotika ba enveloppe Mobutu azo pesa pa ya Nkondo Tshisekedi omoni makambo ba kibasa maliba ba twana nyoso ba olongwa Nkondo makamni azo sa soki ye e uti pa ya Mobutu to akemo na Mobutu eza problème te. Mais ceux qui entourage wana balima mona Mobutu bakibasa ba mona Mobutu ba traître textuellement makam Félix Ausalelo yazo ne mbongo akina komona ne kanambe mais soki mutu muso akei bakalef ba ya na ndaku na bango mais soki kalef ba na ndaku na yo traître mugalo aya na ye promesate bakuta na ibiza yo kanisi ba mikolo nyoso zaki na bango na kati ya IDP so balongwe pamba. Makam na solo ba Bruno Mafungu alobango te. Non, na busali. Mafungu alobango alobi mbongo ezali kokota ebele. Mezo ya na kesi ya parti te. Ezo kende na famille. Bruno alobi siko yozo forme biso lokwa binemi ya muntu wana. Mais yo moko ba mbongo ezo ya na compte ya parti. Ole biso bata parti to bénéficier na auto parti a girango ezo kende wapi na famille. Que o biso to yo kufa ba malire tala place ba bendana ba Bruno Mafungu makambo ezanga na bakibasa batali te
ozo so ba enveloppe na yo ezo suka kaka na mbongo te mais nkondo so ba bini na moi ala kisi peuple nous que Mobutu mutu mabe atomboli bisapi peuple azo kufa mais na butu yena Mobutu ba enveloppe ezo kende wana zo benga personne morale papa libita wana personne morale non quand même tous assurés du moral hein wana personne morale wana corruption te les corruption nkondo Tshisekedi alobaki na bino te so ba pesi bino mbongo bokamata bolia corruption d'accord eza ozotinda bato na corruption te est-ce que okomona exception vidéo moko monsieur Honoré Ngwanda azotinda bana pareko to bacongolais soki kana bapesi bino mbongo bokamata bolia bo d'abord ye moko aliaka yango te do akotinda mpe biso na makambo wana ya kolia te mais bino batindaki bino nakei na deuxième problème moral gars moral tozaka sur le plan moral c'est donc ça va fait côté ya bien déstabiliser côté ya bien déstabiliser monsieur Honoré Ngwanda na obana na baguru na ye sima na okita na yo na obana na baguru na yo makambo mokilumbe yebi papa libita na 2011 safu na 2011 mokili mobimba d'abord na bandi na 2006 mokili mobimba et il y a gagné l'élection en 2006. Jean-Pierre Bemba. Pour Jean-Pierre Bemba, j'avais accepté l'inacceptable. Pour fait. Non. Donc, avec ce combat, moi je ne peux pas mener le combat avec Ngwanda. Bah, dois mener le combat naïf. Sont devenus des donneurs de leçons aujourd'hui. Ici, je cite Ngwanda, Honoré Ngwanda. Donc, Kemba surtout dans mon Félix Tshisekedi, Yo Ngwanda. Ba diaspora ba yaki wana. Pour nous menacer fait Tshisekedi, vous avez ta soupe. Toyebi mambo kanya ke zo ta batinde libino. Yi soni. Bona malédiction au saranate. De confirmer ma kele catholique kolanda. Moi mobali yo pona ngai na zo benga un fou en liberté. Azai kolo bazo mesiri balobana été. Azo ba makambo susu oyo azo maîtriser té. Pona yo olandi bilini na ye. Olingi olobanini étant cadre ya parco. Ba Congolais batemi o bazana kanda ya mboka lelo ndenge mboka za maboko bapaya le bano nini ko le bano sonde ko moni réaction les amis na vidéo moni na moi et des mautoti ya moi mobali yo azai ko le bano zo toka partout le kola gamba la route ensemble. Merci papa Libita nalanda kiye petu uti ko landa lisusu elongo na yo ya solo papa Libita na kosenga d'abord bolimbisi na bandeko batali bandeko batali o bokotala biso boza la surprise po mingi ta mususu bakoloba pona nini bolandi moto liboma pona ni bolandi po bakulutu na biso ba yebisaka biso ete soko lingo landa moto liboma yo lata bilamba soko longo li bilamba bakomona yo ndenge moko na ye mais kaka bakulutu na biso ba ye ko comprendre balobi na biso lisusu boye soki moto liboma a beti yo pe beta e makasi okomona okima mais soko kaka beti yo kimi a beti yo kimi alongo bilamba yo kimi a comprendre moto na kimi sake na olongo na bilamba alors ndeko oyo safu ezaka ayete ndeko safu na bandeko nyuso bolanda biso tokotika susu makambo eleka te papa Libita. Mais son Honoré Ngwanda za moto, c'est vrai qu'à l'idée, maza moto, azape na baleki, azape na bana, oto panzani na mokili mobimba. Doto kotika kate tango nyoso, tato ya biso, kuluto ya biso, na moto ko sakana ete, asakana na ye. Allo partout en Amérique babima, mais son Honoré Ngwanda na Angleterre, Honoré Ngwanda na Belgique, partout, tina Kinshasa. Alors tokotika sauté do bande ko tala tina to zongi tango Monsieur Libita papa Libita ayelinga na tali yango na bite to zongi sai na nzela na tali cassette na yo na tali maloba na yo alors papa Libita safu na lingolo nda biso malamu na ba dire na yo na ba propos na yo alobi ete ako déstabiliser Monsieur Honoré Ngwanda intellectuellement. Sur le plan intellectuel et puis sur le plan moral. Babiloko a déclaré en Wana a déclaré que M. Honoré Ngwanda azali produit fini, c'est un défunt politique. Ce que bisotoye to la kisayo to zongi son anzela to la kisayo était ce qui ose prétendaka que oza moto ya mayele moza moto ya mayele te oza impressionniste
tokolakisa yango tout de suite. Donc tokokabola pe biyano na yo na ndenge yo bandelaki. Tokobanda yo sur les plans intellectuels. Ngali na banda yo sur les plans intellectuels. Banda sur le plan intellectuel, banda kolobala ye, mais bate ti azali wana balobaka ngonga nyonso na nzungu ya monene, soko batie mwana ya soso ya moke, mais so nzungu etondi, mama azana si azo défendre banani pe azana sima banani. Est-ce que bato wana batindie okobanda na ye to okobanda na mama ya soso affaire c'est parce que azo sala mopamba te, azu kaniaka, azu eloko. Olingo banda na ye to na mama ya soso. Oza na réseau papa libita. Na kosangisa bango nyonso eli koloba boyi. Na suka ya ba déclaration na ye to ya ba propos na ye alakisi bato ba oya zo défendre. Pona suka lobi oya zo kopsana missionnaire ngba. Na suka lobi be missionnaire ngba ndako meka na Félix te. OK. Donc mama ya soso eza Félix. Mama ya soso ezali famille wana ya IDPS, donc en commençant par Félix. Mais mwenga na ko remonter encore plus loin. En tout cas bandeko batali bolimbisanga. Po na landaka moko na monaka ye safu mingi. Na ko lakisa lelo ke a raisonnaka, c'est-à-dire terre à terre et puis azana boyebité. Makambo Congo yebi yango te. Soka yebaka yango. Asi akoma même na niveau loba, c'est-à-dire Congo eza na chance ya kozwa Tshisekedi to kozwa IDPS. Nzoka na bato ba yebi ke Congo eza na malchance ya kozwa moto la Tshisekedi. Na olatsa, na oyebsa. PIDPS. PIDPS. Na olatsa. OK. Ndeko safu. Yolobi oko déstabiliser mais Rwanda sur le plan intellectuel. Donc yone mutu baké qu'on soit culturaliste azo tout le monde na enthousiasme nyonso. C'est-à-dire yonde mutu oko déstabiliser mais Rwanda sur le plan intellectuel. Mais safu soko oza entouré na bato yo baza mwa mayele soki ti lelo depuis vidéo wana bimaki soki nan baye ko mona yoti pour baye bisa OK leki au BBC alors yeba koza mal entouré na ba propos na yo moko na ba propos na ye papa libita landanga safu landanga bandeko balandi botali vidéo oyo et puis bolandanga na bokebi na ba propos ya safu alobi na banda d'abord na guru na ye. OK. Safu Messechin Tshisekedi azaka ne loko moko oyo alekeli mesonore Rwanda. So yebite ngana so yebiso. Ezaka âge. Ah bon? Ezaka âge. Et loko mesonore Rwanda ko yiko wela tena Messechin Tshisekedi ezali droit de naissance mbotama. OK. Na l'air ya bandaki mosala. Mais elobiti que pour Monsieur Etienne Tshisekedi abotamaki avant mesonore Rwanda. C'est-à-dire mesonore Rwanda ko likaye na mayele te sur le plan intellectuel. C'est faux, archi faux. Ozolandanga safu landanga madame. Monsieur Etienne Tshisekedi aza licencié, asali 4 ans na Louvanium, licencié sans thèse. Il y a 4 ans, une année à licence, mais il y a 100 thèses. Bangona bakengo wadondo. Nzelamo. Donc sans thèse. A défendre rien. Azana thèse ya ko défendre te pour asala yango te kende ko vérifier. OK. Tokena likambo ya mibale pona d'abord na la so grandeur ya sur le plan intellectuel grandeur ya Mesonore Rwanda par rapport ya Monsieur Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi waza licencié en droit. Oyo toyeba kibiso na mokili mobimba. Mais lelo atiki biso akei ata elembote ata ouvrage moko te. Elingo laksa na ye Monsieur Tshisekedi na bino batu bo entouré qui tous les intellectuels obo entouré qui Monsieur Tshisekedi zéro. Donc il était mal entouré. Mal entouré. Alors nul. Pour Monsieur Tshisekedi atiki ba trace sur le plan intellectuel là. A on a poto okomona ke même président ya ba mboko moni sima ya kosala suka ngo il faut atika ouvrage comme mukanda la majorité génération oyo ya sima ba mona quand même makambo eleka ki na passé batala ndenge ni kinganja diriger pona kosunga génération ezo na sima mais Monsieur Tshisekedi atiki elo côté le lobino ne mutu bokomi kolinga boko mbangu mais tanga zalaki de son vivant pona nini boko mabité bino bozaki pembe na soit disant yo safu mutu ya mayele
ozolanda papa libita monsieur Nkondo Tshisekedi azalaki na Paris na bosani année ba poser question oyo yo licencié en droit una nini ti lelo au comité ozo komate réponse ya monsieur Tshisekedi alobi e bongo na sina kufi nana yebisi bino ke nango komate po nazana vivant mais lelo ndo toloba bo Nkondo Tshisekedi tokomo bengena Nkondo monsieur Tshisekedi a comité sur le plan intellectuel et loko nini oyo oko défendre ya monsieur Tshisekedi et pas ya guru na bino et loko te na kiti na muto yozo ba ne touchez pas à Félix ça funa yoki o mawa na ko yoka yozo meka ko bima lokola okoza na mwa mutamayele ko ka Félix mais Félix azo memo na matoyi boyi azo memilo boyi na matoyi mais c'est malheureux yo na ko yoka yo okokai ko saline na sima ya Félix Tshisekedi ni Moïse c'est un primaire d'ailleurs alors ça faut lo na lingi obimise la biso biographie total la CV ya monsieur Félix Tshilombo pour total ba étude faite na ye bimise la biso amo alors soki siko na bina kitana yo po yum to ba na bandina na ba guru na yo o yo ko ça pour comprendre que baza pembeni ya monsieur honoré mandate siko na kiti na yo oza intellectualité débat ba intellectuel les arabes était tigana la tsayo. Comment muto yomoko zoloba obombite olobi ko otanga ba travaux na ye yotanga ba travaux ya monsieur Mbanda est-ce que monsieur Honoré Mbanda akotanga ba travaux na yo ça c'est une question à poser à monsieur Saf yo okekelasi monsieur Honoré Mbanda asilisi na 1972 yo na ebite sokita wana so bota makito nano bota miti landanga bien papa libita Safu landanga bien bande ko batali bo landanga bien bino mutu bolandi vidéo o ya Safu to yebi mbula bota mate na yebi même pas soki na 1972 Safu ase abota maki wale komi question mark nge balobaka mais Safu kanisa depuis 1972 tiyo Safu tanga classe oya kokoma tina université mais au coup de travail à mon tour ici là qui en 1972 et nous là ça que travaux on les a efficaces na kenda université papa libita et nous là ça que travaux on les a travail à pamba ti et monsieur Honoré Mbanda a distinga na luvani mwana yango moni même sima ya kela sine kaka na 1972 Safu mbala moko ba retenir professeur assistant Safu yi bibliothèque na nyos. Donc sur le plan intellectuel, ça faut qu'on dise qu'on met Kanana mais son Honoré Mbanda te. Si on va lobby na ote, alors je regrette. Alors balingi ote. Si on tokei na ba ouvrage. Ça faut promettre bateau. Ça faut promettre bateau basé là ba ouvrage oyo comment. Ça faut si c'est que là simbala banambulani. Sur le plan intellectuel, c'est-à-dire ok, pourtant on va sur le plan intellectuel, on va comprendre. On est un bon joueur. Même à l'ingénieur pour régner dans la période naïe. À minimiser à travail un bon joueur à travailler au salaté. La personne semble tous les noms na Messi, mais ça a minimiser Maradona. Alors que Maradona est l'autre côté. Vous avez au moins le premier gaffe ça faut salir à moi si c'est vrai intellectuel mais pour nous intellectuel tout ça impressionniste mais si à beaucoup minimiser Maradona ni Pelé Maradona va minimiser Pelé t so va tourner pour la Pelé non c'est un grand joueur c'est un grand so ko Robinho so dina Robinho abeta Ronaldinho merci Messi a koki ko minimiser Ronaldinho t so ba tout ni message c'est un grand joueur c'est un grand omoni mais loko so boma yo kolobe Pelé omoni ndo ko ko gafo kaniso yebi nso ko zatana eloko te menanga ina la tsayo mais son Honoré Mbanda déjà na 1993 en dehors ya ba ouvrage mususu eza par exemple ba ouvrage chrétien ba livre etali makambo chrétien oya bonzambe mais son Honoré Mbanda déjà na 1993 a komaki déjà livre o bazobenga la problématique de la souveraineté dans les conférences nationales souveraines de l'Afrique. En 1993, on a évité ce livre. Et lundi, à Ekokoma, l'Afrique, démocratie piégée, ouvrage Moussous. Et lundi, à Ekokoma,
transition au Zaïre, le long tunnel. Transition au Zaïre, le long tunnel. Troisième ouvrage. Akiti, Aïko Komani, ainsi sont les glas. Yangoyo. Ainsi sont les glas. Yangoyo. Et Tamboli Mokili Mobi. Les derniers jours du maréchal Mobutu. Et Souki Wanate, Aïko Koma, un crime organisé en Afrique centrale. Et Tamboli Mokili Mobimba. Naba université d'Afrique. Même na Kinshasa. Alors Daniel Safo, on a malhonnêteté intellectuelle. Il y a Osakanate. Tu es malhonnête. Na Osakana Moutouabou. Livre ba professeur na université Bazo Luka. Il y a Afrique Mobimba. Et Souki Wanate, Ayeko Koma, na Patrick Mbeko, stratégie du chaos et des mensonges. Si vous avez commis un ouvrage de Bélé Bongo, Yozo Linga Okoma, Nano Comité, to yebi pété ma kamo, attends-moi bouclette, y a pas mal. Marambo, tant que c'est ça, c'est toujours un problème sérieux. Moi, bouclette, t'as à 50 pages dans nos comités. Aux Zungo Sakana, mon toit, tu as un ouvrage à boy. Na pas à battre. Ça fout. Toi, tu te dis que yo, tu te prétends que tu es journaliste d'investigation. Alors ça fout, mais ça c'est grave pour les Congolais dans le titre. Mboka na yo ezo souffrir. Ça fout m'konini. D'abord, ozo vivre sans électricité. Ozo na problème courant ou ça c'est pas de ta faute. Et ça système yo lelo ba forcer bino na ba obligé bino na mboka. Internet kutu. Rien ozo na ngote na ndako, je ne pense pas. Il n'y a pas longtemps, dans mon interview, mon bazo trouvé téléphone. Il y a même un téléphone. Ah bon? Mais je te dis, ça dit couper n'a reste à monde. Mais à ça, on dit journaliste d'investigation. Aux ça, là, on n'a pas condition nini. Et l'autre nini, oh, ils aussi ont investigué pour ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo. Mais on a relation avec l'autre. Dans la journaliste d'investigation, Charles Onana, un Camerounais. Un Camerounais, Charles Onana. Mais à sali, banquette, à sali, recherche, à investiguer, à ouvrage oyo, pour ce qui se passe au Congo, na mboka na yo. Un Camerounais, pour na souci, il y a Makambo, il y a Afrique, Makambo, et Zosalama na Congo. Voilà un journaliste d'investigation. Tu vois, au moni.